Okangi misunayo. Yahweh, topesio merci pour une occasion favorable au pesibiso na pokwa lelo. Mingi nzamba lola poko epesa mili bangote. Bakute na accident mingi bakufi. Mingi bazana ba hôpitaux. Mais yo nzamba lola o sélectionné biso. Na mokolo ya lelo po ete tozala parmi les vivants. Tika ete nkolo lokumu penke mbwezonge pana yo. Pe pambola présence ya mutu nyonso o azakati na osika ezana ba nyonso bazape na retard mais bazoya. Nzamba lola o se manifester que ce témoignage le véritable Dieu o tozo transmettre na pokwa lelo et apporter quelque chose na ba vie ya bana yo. Afin que ba opinion surtout ba Olanda bazala édifier pe ba parvenir na connaissance ya vérité. Ba open kolo au destina po ete ba bano bongo la mitema bandi melayo lokwa mokonzi pe mobikisi à travers ces témoignages partout ba ope bazolanda la musika. Père éternel tika ete kolo grâce pe faveur na yo ezala likolo na bango na kombo na Yesu Kristo ndeto bondeli bongo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Obeteli Yesu maboko makasi. Alors bien aimé, tika ete nzambe apambola biso parce que tozo courir déjà derrière le temps, il est déjà 18h10. Moi et to perdre sungonga ezate. Vraiment na pesi merci mingi na notre papa l'évangéliste Josué Lokamba. Eza poète yende mutu apesi opportunité oyo toyeba na telema liboso na yo pour toloba par rapport ya o pebiso to kutana na yango lokola histoire par rapport ya o to kutana na yango lokola ba événement avant na nous to koma o to za lelo liboso na bino ko telema ko panza sango malamu. Vraiment il y avait un commencement. Alléluia. Il y avait un début, neti continuité yango esali ba fruit ya o to za lelo to zo telema pe to zo transmettre évangile. Il y a Kolesumasi. Vraiment Zambé nae azelanga est favorable. Pe na pesi sou merci na basala Nzambe nyonso bazawa. Kat na osika o tozo souffrir na bango tozo continuer toujours ko sala musala na Nzambe. Malgré ba situation nyonso tout tozo mona na musala Nzambe mais tozo persévérer toujours ensemble. Et je sais bien que Nzambe o bango bandi melaka Kolesu Masia azalanga su favorable na pokwa leo pe na pesi matondi mingi na yo mutoche matamba okokano po kende kosa makambo mususu to ko kende koteka to ko lukambongo to ko tala pata novela c'est aussi magique na ndako mais on dimi au disposer quand même temps na yo oya oyoka histoire oyo témoignage oyo Naza kwa assurer yo que obima awate sans pour autant recevoir quelque chose que outa et pas ensemble. Quand ndenge ochema kolo bien aimé dans le Seigneur, je t'assure que tu vas recevoir quelque chose. Lokola thème ya séminaire oiza miracle et les témoignages, bien aimé dans le Seigneur, témo eye pambate. Lokola bandi na miracle na témoignage nde ezolanda na sima. Mais moi je t'assure à cause kaka ba témoignage même matin na bondeli pona yo na noté. Mais quand ndenge tozo pesa témoignage, quand ndenge tozo loba, toza ko exposer histoire na ba événement to kutana na yango, le Seigneur va te toucher place yo zali, pe ayeba no peso solution par rapport ya likambo na yo. O soit miracle na solution kaka en témoignant ndeka nazo témoigner et le Saint-Esprit va te toucher pe o peso solution. Quand ndenge Saint-Esprit, quand ndenge Nzambe wana sala etenga lelo na telema liboso na yo abenginga pona salela ye asala miracle na vie nanga de la même façon pe azwe bano sala quelque chose na vie tika ete Nzamba pambolo obeteli su Yesu na maboko makasi. Alors bien aimé dans le Seigneur wana nazokota directement na témoignage na ngai na pokwa lelo
Parce que motunyo surtout azana li solo na ye, azana parcours na vie, ndeto za bisonyoso, so to lebito bando tuna mutu, abando beta histoire ya vie na. Abando beta ba réalité na ba makambo nyonso tu ba événement kutana na yango. Mais soki ngai peut-être epesa melinga na tele maliboso na yo po na loba makambo oyo ezate ke po témoignage nanga eleki ya yo to ba makambo na kutana nango eleki ya yo non yo pe place au vandi oza peut-être na ba makambo eleki ya o yanga na kutana nango na vie osala peta musu ba makambo eleki ya o nga na sala na vie mais ce soir ezana oka juste ngolo nzamba sali po etenga na transmettre yo oyo nga na kutana na yango et bakisa sous connaissance et édifier yo pour otala pendenge ni nesengeli oyeba na ko évoluer na katia libota na yo na bana na yo na mwasi na yo na mobali na yo na bato pe baza pembena yango opetinga penza litoy tozoki eno malembe na yebi que le Seigneur va faire quelque chose. Alors bien aimé dans le Seigneur bisonyo surtout toyebi ndenge ba présenta ki ngana nuke nazaki musulman. Mais avant nayana kokoma nano musulman ezaki pe na ba parcours no musuna lekaki avant na yakoma musulman na moi ba événement na kutana na yango nano avant na yakoma musulman. Donc c'est-à-dire quoi na banda osala sport wana ba sportif baza apôtre za yebi eza full contact. Donc full contact c'est-à-dire sport est mélangé na boxe na karaté, donc c'est-à-dire na makolo na loboko. Nde sport na banda osala souvent. Na banda obunda pe ba passage ya ba combat. Baza ko organiser ba combat, bazo futa mbongo, bazo kota na bundi pe na gagner KO, na bimi, na gagner ti, na juste sentir. Donc c'était comme ça la façon dont j'évoluais. En ce moment-là, nazaki na eloko te, nazana kisite, nazana eloko moko te, makasika ya nzoto nzamba pesanga, nde na banda ndoko bundelon ba kombo. Mais pendant que na banda osala ba makambo wana, nazoko bunda ba komba, mais na ndako na biso, papa na mama na bandeko nanga musu ba banda oyeba te. Bato ba banda ko yeba eza mingi ba petit frère o balandinga na sima. Nde bango na banda ko mema bango nde na bakomba bazoke ndo participer na bakomba na bandeko mususu ka na kati ya famille mais na banda oyebisa bango ka ke basani babomba secret bayebisa ba parent posoki papa abanda ko yoka ke na kenda nde ko bunda bakomba nazo passer nazo mata ba senti elingaki eza malamu te po papa na biso azaki tellement rigoureux pe aza mutu moko aza vraiment mutu ya ba caractère makasi. Siko lokwa na banda ko boya donc na banda ko bomba penza ba makambu nango na banda ko sala libanda ke ba parents ba yebati pe voir même ata bato bazaki nzinga nanga na bato bazaki ata na quartier lokola en ce temps là ba sirinomanga ka ba pesanga kombo moko champion Lizoa parce que ngaso nazo bunda finalité nanga na suka ya komba nanga po na sentir que na gagner mutu. Donc il faut na zokisa soit na panzie munoko soit na vimbisie soit donc kao moko boy donc mystique kaka nde ba pesanga kombo na champion Lizoa siko na bandaka ko interdire batu mususu ba bandaka yo participer na ba komba nanga keli solo nanga ba bete yango te na ndako na biso ata ba parents nanga ba yeba yango te po une fois soka na yoki ke mutu tel abeta ki yango c'est que mutu wana il faut avoir problème nanga. Na olukise na bandenge nyonso tout il faut na s'attaquer na ye parce que eza ba secret nanga oyo na yebisa bango batika lobete yango te lokwa na mwata wana na mwa kombo pe ezalaki ezo mata na sport pe na banda sala na nde pe na banda donc ko gagner pe ba komba nde epesaki mwa ko banga pe pa na mwa bato mususu ba banda participer nde ba bomba pe secret ti na banda ko bunda ti na sauté étape on a pour nazo kende vraiment moi mbangu mingi nde na yo longwa na étape ya bakomba et yo sala ke tata kulutu na biso tata kulutu wana avanda na mboka moko eza na oka awa donc c'est-à-dire so ozo kende maluku so komi na maluku
au lieu de continuer pour ozo chemin ya bandundu ozo chemin ya bandundu te ozo soza don nganda yala apakta nganda yala omona banzela moko ekota ya kati na banzela kati wana okende okoma tina mboka mowe bazobenga ngo wasa na ebite soza dana batu musude bakoma babikota ngo. Ok, na moni mama kuna atumbo msafi do mama ayebi mboka ngo tukanzamba zwa lokumu nde na bandaka okende. Donc tata kulutu azwinga na congé ezalaka na 2006 na 2006 donc na congé ya munene nde tata kulutu azwinga wana nazalaki je crois nazalaki na ba 16 ans ba 16 ans ou soit ba 16 ans nazoki 17 na 2006 nde tata kulutu azwinga asenginge pa ba parents po amemanga congé po a préparer lenga ndenge nini esengeli nazonga rentrer malamu et tout comme ça. Nde tata kulutu azwinga ameminga na mboka wana ale toke makolo eza 120 km à pied tobeti na makolo na ndenge ya kokendele makolo na tobeti ngo nzoko bat baebi route nzoko mikondo nzoko donc route nzoko wana tout droit toke tolongwenda ku 4 heures toke okoma na mboka na ti 18 heures tozoke 19 heures donc autant nyonso no tout tozaka na nzela de 4 heures à 19 heures totambola ka totamboli ti tokomi na mboka montsele kindudi topemi tolie après to continue ti tokenda okoma na mboka na wasa bikota batopoke ba inteni na si mama kuna yebi nde tokie ti tokomi na mboka na tata kulutu. Mais ok tata kulutu olie aza tata kulutu mo malamu loka ba tata kulutu mususu mais tata kulutu azalaki vraiment ndoki donc sorcier il y a S minuscule mais il y a S majuscule. Donc c'est-à-dire azaki penza ndoki penza salande kombo dans na mboka wana po ayaka Kinshasa aye donc kotala biso aye na mwa babiloko et tout consort a pesi biso babiloko a uta nango voyage nde a proposé papa ke bazwanga basanini akenanga kuna na mboka na wasa après avoir aussi sa congé nde akozongisa ngai na Kinshasa na quelques babiloko pour na rentrée scolaire. Sikoyo eloko wana ekamutaka papa na biso ayebi bien ke tata kulutu wana zarandoki banda na mboka tata kulutu amenasa papa oyo abotinga alia ye mwana ya liboso donc c'est-à-dire grand frère nanga ya liboso nde tata kulutu wana nde mutalia kai abomai banda na mboka babunda banda na mboka na papa babebana donc ekenda mabeti bakabwana don na mboka tata kulutu wana pe alongwa mboka kima ayaka Kinshasa après akeo se retrouver na mboka na wasa nde tangu papa auti mboka ayesko Kinshasa ye azalaka na bamboka wana siko ayaki nde koluka réconciliation pour la première fois basololi babongisi pe na papa sili après avoir koluka ba réconciliation wana na papa nde ayaki siko kosenga ke nga na sani na kende congé mais entre temps ba grand frère nanga pe mususu na ba grande sœur babanda donc okendo somba biloko bazoyaka na bango zongo mais esko kokoma na tour nanga au lieu pesa la teke nazo kende mbamo na zonga mais na tour nanga komi nde likambo congé nde tata kulutu azwinga ameminga na congé na mboka wana na wasi. Mais pendant que na banda ko vivre na ye na banda penda ko mener vie moko o ezalaki malamu te ezalaki assez différente na banda mener na Kinshasa na banda mener kuna na mboka ezalaki vraiment différent. Croyant que naza entre les bonnes mains menzoka te nazalaki penza na kacha page souffrance nyonso tu no sala ata toke bilanga ata toke ko buka ba manyoko toke ko buka ba masangu to sali mwana osala musala makasi na bilanga ngona pe eza distance teke ya longwa banda tinga bate donc to sala kwa awa dona yolo bilanga il faut to longwa banda awa toke ndeti na aéroport wana nde place ko bilangeza na makolo po kuna na mboka moto ezate eloko te peut-être kaka vélo mais ba vélo ngo pe ozwa vélo ya nani ngo po bondo sa ba kusa milayo o mona to longwa na toke na osala nyonso tu lokwa mwana mobali pona likanisi na bi rentrée scolaire na ozonga na mwa sac ya masangu na nga ya fufu mo ba biloko après ta on a yo teka mbongo na nde sala ke na somba ba biloko na nga pona zonga classe menzoka te tata kulutu abanda ozwa ba makamna ndenge mususu
nazo travailler mais tata kulutu abenganga fenea na sala musala makasi tozoko no buka ba masangu tozoko no longola ba biloko na zamba ba piège non ya banyama tout ça mais tata kulutu abenganga fenea ce qu'on a compris na te fainéantisme ngo ngana zaki nango ezaki ya ndenge nini po nyonso to e banda ko senga na banda ko sala et yo le kawana po nazo sauter ba étape to bando continuer toujours na tata kulutu na mboka wana omoni mayo ya Ntele rivière Ntele et traversa ti na mboka wana kune fongwa be koma munene eza lokwa fleuve na mboka wana kuna babato babwatu e uta kuna na biloko na basaka masangu na basaka makala bato auta nango kuna bazoya nango dans la rivière Ntele ti ba oya nango dans nganda ya la après bakiti si babiloko po babandoteka babiloko na bango siko mingi mayo to banda komela talaka alongo na maya pompe na Kinshasa mais kuna siko na komomela siko maya Ntele siko maya Ntele ka ndenge ezoleka bongo mwana ke na mwa bidon otoki na ye nango ti na ndako nde yango na mayo biso to bandomela pendant que nazo vivre et yo sala ke un certain moment na yo bela vu que na bando travailler dire na beli penza makasi tant na beli makasi na ese tata kulutu na ese ndeza we nazo bela esengeli normalement olukelanga solution ponzo to nazo sentir en penza eza esu yangota halongwa kuna binoka kaboye ozobela nini oza fenea goyi abani ba mo finga nga goyi ngana ese te nazo bela nazo kanzoto bien te lukelanga solution ya hôpital même ata ba centre eza comme ça nazo traitement ponzo to ezonga malamu tata kulutu aboyi pendant que nous avons proposé pour être naïba dans un traitement, il est déjà abongi si les basaki naïe à se préparer pour asikanga na mboka ye abeta tour na Kinshasa na babiloko azaki na yango après tango ya akutanga toujours na mboka plaka ke mboko na esika na yebi yango na nute na mesana na mboka ngote na yebi pe bato mboka wana te to ye na yo to rumelité asalika quelques semaines so 2 semaines na ye to sali 3e semaine ye abongami po azonga Kinshasa ngana tikala siko natika nani kaka ngamo ka don ndako wana kana mboka na esenga habité lokola yo lobi ozoke Kinshasa ngape nzoto eza bien te tamie tozonga ka Kinshasa ngo soki pe to yo zonga tozonga ka na yo mbala moko tango pe to yo zonga lisusu siko ngade ya makalisina de komisoka na komi na kimimba mona ya zonga subo te poka moi 2 semaines au don à vivre. Dans ce monde ça ne va pas. Zogate a télémelinga esingabi o kendete yo il faut tikala nga nazo kendo salaka aller retour nazo kendeka pa na kemba mona zongi. Zogate lukuta abandando kosanga. Siko pendant que na dinda mieto ya zonga Kinshasa et yo sala ke azaki na mwasi moya mungala komone mama Marie mwasi. Maman Marana za elombe dans un niveau mo sakanate donc maman na soit tindiki okaboy oko ke ndoku ya même ata so tiwa pango ko ipo maman na za ki don moite siko mama moi si na yewana tango esko kokuta biso ngana tata kulutu deba po na ebisi tata kulutu nazonga Kinshasa malgré na sa malade aboyi non ko traiter siko moi si na esko kokuta nga na tata kulutu deba moi si atuni abi problème ezani nde na ebisi moi si na bi non nde zaboe nga nazobela nazoka nzoto langa bien tatalinga asimbinga atali misu bo abi mais nazomona déjà on dirait misu no ezolaksa makila na on dirait eza so ndeni donc c'est qu'il faut kolukelo solution ce que tata kuluta simbelinga nzete fufu pour abambangai pourquoi nga na bandai ko insister tozonga naye Kinshasa pour na luka solution na ma o etali traitement ya santé na nde mwasi wana tomboki aisi abi aussi minzete posani o te na beta e aza goyi aza pena mwana moko en tout cas aza na ebité azokoka doko sala musala te to kende bo sala bo ete to songa bo ete siko ngamo na komi siko komitu na yango tata kuluto posana e pendeza nini mwasi na aisi abi tala tata Jordan comme bon malgré na tangi comme na eza pe problème te aisi abi tata Jordan likamuno ezani na mwana azobela kende opesa mwana traitement après yo sala nini zonga Kinshasa soki ozonga
ote akozonga nanga Kinshasa te fois sani atikalaka na ndao ya bi mwana oyo atikalaka na mboko ye moko na mboko ya bandokyo batondia ya bato mabe batondia ozwa mwana ya mukie otike ye moko do na kati ya ndako yo après yo okende Kinshasa est-ce que pena raisonnement na opendeza malamu ote siko problème nezani ya bité problème na ngezake soki ozokende kendene na mwana tata kuluta boya zwinzete alinga bambanga mwasi ana lobi sozaka mobali bamba nzete komisomo na makambo nazo saloka siko ngape na vandi nazolo balanga esute bitumba siko komi ya bango mibali tata kuluta siliki asali nyaso tu esengela sala nde mama wana mama batuku na yebi yete ayebi singa biloko loboyo kena mwana Kinshasa olingi okende yo moko ça va promesa te aboto linge pa tata kuluta nde mama wana azwinga ayebisi tata kuluta bikende Kinshasa lokwa yoza posa ke Kinshasa kende nga nazwi mwana tangu nga na olingana ke Kinshasa na ozwa mwana nazonga na Kinshasa zoye bokende zoye kende na yo mwasi mabeda ya kutungana oseke bongo sila habite avana kuyonde oboya ngangande na boyo na boyo ngano do libala pe sili relation sili nazwi mwana na kene ngamo na okene na Kinshasa esala yipasi na golela na siminzela mama bwana zwinga na yebiete soyo azalaka ndenge ni na yebiete na se retrouver na maboko mama na kenanga tata kuluta ke Kinshasa olie azonga ndenga lobaki aller retour tata kuluta beta 3 semaines na Kinshasa atika lo sundolanga na mboka nde mama na zwakinga na bana na ye tozovanda na komoke zamba na bana na ye azozwanga penza lokwa mwana na ye na vivre na mama na ti yo leka moi quelque temps 3 semaines à 1 mois tata kulutu aide ya kozonga na yoki sango ba yo sanga tata kulutu no zongi na tikala po sundola ndaku na na tika nga bongo bangulu ba panza ba baby sandaku ba sala sondeni na sundola ngo na vanda na nga bikota mamoko to tangu ayo koma e yesko ko sala ke tata kulutu atindi maloba abi boyebi selanga mwana wana alongwa kuna sani aya ozonga ngamo na yo zonga sikolo kwa na koma na ngade do na sentiment ya vivre de na mama wana kuna na ebisi bato na baya ko sana esi nga abi naza suna courage azonga kuna te bokendo yebisa ye nazana noa ti na ozonga Kinshasa na ozonga kana mama ale ekomi sikolo kwa débat tata kulutu na mama na bakomi don siko welela ngai tata kuluta mwana ngam na yeki na ye obotola ngam mwana na ndenge ni ya habite lokola mwana ayaki na yo nde yango yo lingai oboma ye osala enyoso tuyo olingi après bazwaka don batika yo bongo non ngai na zuye agozonga Kinshasa tango ngana kozonga Kinshasa yo vanda na okuna yo ebeti don eboti ba problème sérieux ko swana ko beba na ko swana tie komi na niveau ya la police et comme na niveau ya la police ole esuka wana te bayo zwanga na makasi ba policier ba monike oui certainement naza mwana na yaki na nzela ya tata kulutu o wana kuna za mutu moko inconnu na yebiete nde ba trancher kana sani nazonga pa tata kulutu croyant que nazo zonga normalement nazonga penza ndenge sengeli tata kulutu azwanga a livrer nge pa ba policier ba betanga 7 bambu ba betanga 7 bambu na mukongo ba policier bazaki ebele siko moyena sala trouble ezate baza dona ba minduki na ba biloko ebele so na bina sala trouble na bandi so raisonner ba biloko na ngado na zaki na ngoso na bi na banda siko na ko bunda na bangwa na tali ba minduki na bi so na komi na niveau na ebo so siko masase betia ebo so siko na kufi c'est que tata kuluto akoki na kozwa raison que moi na bundaki na ba policier masase beta ki akufi et tout ba biloko mo ya bongo tangu na réfléchir bongo na tiki ba policier bakanginga bazwi penza singa bakanginga batandinga koya ke donc ba koyokela même matama ba betanga fimbu donc na niveau moko pas comme possible donc na betama on dirait que nyama mobo na zwa fimbu ya niveau ya sakana te tangu nazo lambuka boy donc moyena tambola kutia te mukongo na nganyonso police na baluki na talibo rouge na mukongo bato mboka na kutu bagangi babeleli babita to yo zandoki tina niveau obeta mwana boeti na niveau yo talibino te eza mwana nganga mone mna yaki na esili pe tozongi na ye eyo sala ke tozongi
eleki tawana nyonso tu na tie penda pression toyozonga Kinshasa na nzela tokutani na bevenima tango toya na nzela na raté premier accident liboso na rataki tozalaki na tata kulutu likola mutuka tobanda oya ba masangu ba fufu na biso batu biso na soka likola mutuka basi incompréhension mama moko anyataki mwana muninga pa biswane bandi babando swana baswani ti bitumbe bandika likola mutuka tango bitumbe zo bunda makuna kotomba moko mutuka mani ya munene na biso batu na biloko ba moko mane bandi ba moko tengama mane bando sa kaka ezo mata don ba pine koto ezo tombwama po ebwaka biso na biloko na biso nyonso batu siko nga natali koto ngomba natali siko eveneme ezo ya mane ezo ko baluka nga na bi menga na kadon na kufaka bo ndengeni ton natali na sauté likodo na sauté na longo na mane na ko sauté na ngomba ton na sauté na ngomba ko sauté ka na sauté na telemi ba mo mane zongi ba mo yango mo bimba zongi normal na bi mystère nini na sauté ba mo mane zongi normal eza makamni ale chauffeur akiti batu nyonso aesi ba mama logo bino bozo sa ba désordre bokita na batu nyonso pe bakita tozo kieka na mutuka ka na biloko na boy chauffeur bino bolanda makolo ba pesi biso punition makolo to bandi ko landa mutuka makolo malembe to landa mutuka ti toyo koma na niveau moko wana to sala 3 jours na nzela po toyo koma Kinshasa toyo koma na niveau moko esengela kiete to matasiko na mutuka po mwanzela ezaki lisse ezaki un peu plat po to bimata ti na maluku soit ntele après ba waye ba na décharger ba biloko mususu po bazwila basi ba mituka mususu don ba voiture po ba kotsa bango basi baya na nzela na ndenge na bango ale biso mibali tant totika la toyaka na mani wana malembe sko tant to bando lungwa kuna to bando ya prince wana poto yo bima maluku chauffeur ka tangu alongwe na écart lokola na okolo balokwa bandaka nde tozana église ya alongwe ka banda awa pa komati bikote ya pasteur Kiziamina mbala moko mani ya munene na biso batu na basi na bana na biso ba papa biso nyonso avant na kutu manesi la frère tangu mani essence esili na mafuta esili chauffeur atuni banani batu bako kende to kangela ba mutuka po bakende tina ntele bakondo somba mazut na mafuta po baya to cha yango na mutuka po mutuka mazut na mafuta esili esili batu bazaki belé ba jeune pe bazaki belé mais tata kulutu awoleli atombo liboko mutaliboso botindanga nga tainga ye mais tata kulutu azananga nga na tozo tambola tozo kene Kinshasa siko bazana posa ba jeune bakendo somba mafuta na mazut mais yende ni mukolo boy papa pena mukolo azaki de dans série wana azade na ba 60 quelque mais ndenge ni azowelela akendo somba mafuta na moni on penda compliqué chauffeur a essayé habiter yo za yo moko tozana moto te na sana mwana mais nazo kende ka toya osonga chauffeur a dit bon ça va premier zate c'est il faut que 3 personnes tata kulutu na des jeunes garçons mo bazaki wana nde bakangeli bango mutuka e banda ko kende ntele maluku ntele bakangeli bango mutuka après bakoti na mutuka wana mutuka démarrer baki ngana tikali ngamo tango basombi pe mazut basombi pe na mafuta eyo sala ke batu wana bazui su mutuka po ba yo rejoindre biso po ba tia tata kuluta yete batu na bayaka mibale tata kuluta tikali na tuni bonga tata kuluta za wapi te ya lobi atikali na yekuna alobi azozela esalinga penza kokamwa nga na bi me mutu bondeni to ye na ye tozo tambola na ye me ye atikala kuna nga koto ye kuna me o eza mystère nini moi pe na mitune moi pe na tuna pe bato ba question belé zate na bon ça va problème zate ba tie mafuta ba tie mazut ba démarrer mutu ka longwa ti to comme pas pasteur Kiziamina manu francili na biso likolo na bana na basaki ya fufu na mibali na basi na nyos manu sko francili tala événement moko ezaki tellement mystique
Man frère sili to bandiko kende donc chauffeur aluki nyonso to akanga frein donc exact donc moi écoute exact talaka nzela wana koto ngomba siko okotelemisa mutuka wapi ebele siko ya man ya munena bongo otelemisa ngo wapi koto ngomba zelu pe exact chauffeur maeli sili biso kuna likolo to komuganga ka Yesu nzambe to kufi Yesu to kufi man ezokeni mbango ezokeni lo ezu penda distance ya mulai na donc koloba distance ya banda frère siliti dans le ba même atati de bonhomme wana ka frère silika man ezokeka bongo siko place ya hôtel Mezate place na viva miracle nzambe déjà pour la première fois na nzela wana yangwana chauffeur a comprenate mwanda mwa zelu soki eutaka wapi donc zelu wana pesa pratiquement impossible etelemisa mutuka lokwa mane bo so zelu wana soki pe zelu wana so pe ba deposaka so pe ba chaka ya ndenge nini so pe zaka ange nde mutazwaka lokola chaka en tout cas mystère wana to comprenez yango te na chauffeur na batu nyonso tout donc to comprenez mystère wana te mbala moko mane se retrouve pas mane kangi frère telemi et quitter le so donc to quitter là to kita mbangu biso nyonso na ba mama na bana bazo no bazo kita kapito kiti tito yo telema boto yo tela liboso amani ka mwa zeluka ya mwa mukebo sko to mituni manu etelemi ndenge nini ikamwisa biso to bandi opusana to bandi oya to komi na mwa kama obozawa kawana ba policier ba militaire bayo ko bimela biso ba FARDC bayebisi biso babi toyoki sango kya mutuka na bino ndenge euti distance ya mulai ebomi bato ndenge ezawana il faut to sa bino contrôle bola ki sa ba carte électeur na bino nyonso tout to contrôler bino avant na boleka bakangi biso ko to telemi nga siko tawana nazwaki nonu carte électeur te po na voyager ki ti ba carte électeur ezo pesa makoto nga nazwaki te na voyager ki nazaki kuna na mboka abinzamba ba carte électeur esenga carte électeur on peut nazana ngote na mboko pe koto ba pesa kite do na mboka na po ozwa carte électeur il faut oya ko bimati banganda yala oya obima do na ba mboka mo eza pembeni lokwa ya maluku nde ozwa carte électeur après ozongi lisusu siko ngana lekaka mbala moko nazana ngote siko na komi komituna na bi siko ngesuki la ndenge nini batu mususu balimba bando bimisadi ba carte na bango nde basoda wana bazongi na kati bazaki so misatu bazongi balobi bosela biswa po bakende zo bandeko na bango musu basoda baya po basala contrôle ensemble na bango nde papa moko azoleka na mutuka aleki akomi place to telemaki na kana prince kaka ayesi biso abi botelemeli anini biso to bite balobi bazo contrôler biso babi ke mutuka na biso esala accident et bomi bato mais to bomi bato te apa ka frère sila ki nande pe telemi biso mo pe biso non to kiti mutu pe akufi azate papa na bi bomoni bolanda bango te so bo telemi a eza distraction ba ya kanga bino pe ba ya lia bino mbonga pamba omoni kanzelo bolanda kanzelo tout droit bokende ti bokende se retrouver na station mo bezawana bolanda basodo te kata onka papa na lobi a démarrer ke mbala moko biso nyonso tout osutuki makasi mamo elati biso tobi mais biso sko tozo telemani basoda ngo pe bangwana bako musika bazokende ozasu baninga na bango biso pe to telemika tobi envoûtement to ndengeni allez to continuer to bando okende toke to pe musika to bando tala na sima kwa yake bazolanda biso babimi na bango pe sute basoda ngo pe ba heli sute ti to komaki na station na koma na station boye ka mutuka moko nde yango elekaki ya papa wana ebanda ko kebe biso sko tozo kita mena koma maman na station na kuti tata kuluta vandi na bordure à station azolia soso na kwanga ayi metata kuluto bwende yaka ba ebisinga accident salami kuna ngabi mutuka ka moko to moni yango ne kebo boye nanu mutu ayete sko mutu ayebise accident salami kuna na nani esalinga maman nzoto malini ngana ese nani mutu yesu abi ye ba tenga na ye baba makam na sa na avance ma makam na sa avance ngana komaka yaka na la sokaye abimisi kaye moni na komaka ngo déjà les 15
Et ça, un accident, moi, au salle, mangana, on s'est retrouvé. Et si les signes maïele, na makila, abibe si kayeko, otali kaye bekriti pe yakala. Ngana abibe bekriti et comment mina nenga kindoki. Et na siko do elekeli maïele langa, azobete la so ba masoloa. Azupe kwanga o to bongisa bana na mboka na soso abimisi. Apesi nga kwanga nga abia nga kutuma mwane talinga te na uti de do na liwa kwanga ne pe talinga te pesa kaka azui kwanga ne na kwanga na soso na betya ngo na vide si na vandina ti to lali wana na ntele to lali na station sili na tongo nde to longwe to yako zonga ndako to komi Kinshasa to na kombi boy na yoke sengo na komi su na Kinshasa nde na kota kambala moko hôpital pona ingana kufa. Nde par après, tant on a outé pas tata kulutu. Na yo zong. Tant on a esko ko découvrir ba makambu sebele ya tata kulutu kasaki ndoki munene. Asala ba moyenyo soto. Abo manga, alekisanga. Na kufa na mai, ka na mai ntelo pe na cholaga. Na ke osokola comme d'habitude pona banda okumba boatu. Na okumba boatu na kumbi boatu pa na silisi. Na habite na sokola na après na zonga ndako. Na sokola ka boe pa mai memanga na chola. Ba jeune mo be ba donc ba nangere mo bazala kana nde batu balandanga ti na katikati ya mai ntele bagenda obimisanga ba bendanga mai ba finanga ti mai ebimina nde nazonga rasu na bomo siko na tali ba événement nyonso tu na biki na biseke tata kuluto azaki na projet musupo na ngai na beli ba traiter ngai isili après un moment donné to yako tu na papa yo ebika tata kuluto azandoki mais ndenge nini yo tika tokendaka ba congé pa na ye to voyager pa na habité wana eza mutambu ngana banda ko chia epo ya liboso abomaka déjà na salaka ya mbala suka yangwana na banda ko tala soki amekili suto ebisi so amekili suto wana ozomeka banzete to batu alléluia obeteli Yesu maboko toka moto yi papa wana ozomeka batu o to banzete asela la foi na ye malgré azaki paye aseli foi na ye ke na mekaki yeso a mekaki na linga do na bomende ya tuwo ngamo na maboko ça va eleki na esko ko leka wana to bando osambela na église moko bo église ana ko mona ngo unification des familles pour la paix mondiale comme on ba bando benga ngo ICM nde to bando sambela na église wana église ya sunu mium ya sunu mium mun na si batu pe musu ba yebi yango bazalaka ensemble na ba révérend Kim nde ba panzalaka mium atikali tout ça nde to bando ensemble na église wana et yo koma mukolo na zo baptême na kati église wana to tie milongo poto zo baptême dans homélie 20 après 20 piscine ezakuna ezaki na niveau ya 8e dans 11e érige je crois. So na bosanité place to banda oza baptême ngo to tie mulongo poto oza baptême et yo sala ke papa oyo azaki liboso nanga nga naza wana sima na ye liboso donc c'est-à-dire il faut ba pesi na 20 homélie après bo sala mulongo ti bo bima po bokende bako pesa mno baptême na kati ya piscine papa wana na meli pe 20 esili na komo ozela mulongo esila po na bima po tokende makambo ya baptême papa azaki liboso nanga vitre euta likolo na comprena pete makambo ngoso ezaki ndeni vitre euta likolo ekitela papa na mutu e panza ye mutu en pleine cérémonie papa na pasuki tango pasuki makile bando sointe ba organisateur batali babi moye ba kusala continuité ya baptême eza soute donc c'est qu'il faut ka bakate yango po déjà mutu azu problème sinon te ayo kufa ne bakataka baptême banda mukolo wana nazwaka pe su baptême église yango te siko na comprena peut-être pourquoi événement et salamaka bongo na ebité to comment continuer et yo sala ke to silisi konjo to sala ki nango tango pe nazongi makambo baptême pe eleki to nazongi pe classe pe na tangi petit et yesko ko sala ke to komi su na congé ya babonane nde na ba congé babonane ya 2006 na yesko ko se déplacer na bino na banda pe ko fréquenter pe place pe bandeko baza na bangaba et tout consona ke ndota là-bas
nde na longwe kingasa ni place na bando vanda na siminzela na ye na ngaba pendant que na ye na moi congé wana na ngaba na se retrouver pe et pas ya bandeko nanga donc c'est-à-dire et pas koko nanga na ngaba na veni bulungu numéro 16 batu presque bayebi yango na bulungu numéro 16 nde ezaki pa koko aboti mama na biso parce que na ye nakutani na ba noko nanga malgré nazaki mukolo ya ba mususu pe tozaki na ba âge moko évangéliste Arnold nde tozalaka na ye tozana âge moko na bandeko pe mususu baza malgré baza ba noko ba mususu naza mikolo na ba nde tangu na ye na ngaba na se retrouver pas na bango na vandi na nga pe moi 2-3 jours pe leki na on azala ngala bango bien tozo vanda tozo solola tozo seka tozo lia tozo tambola pa ensemble na bango mais pendant que tozo tambola ensemble na bango mais ezala ba makambo mususu bango basalaka mais nga na yebite na mona bango moka pa balimwe batikinga basimizela bake omona kana moni bango bayozonga ta musumo ba pourquoi bayemba mo zonga ce qu'on a compris na bango tena mais ba jeune obe bakenda wapi balimwe aka balimwe pa basimizela bake batika lo sundolanga après mo bayemba mo ko apparaître mais ezala nini nango nde na curiosité nanga na bandisi ko tuna bana yango bino pe bolimwa biso no surtout ba jeune nga pe na za jeune wa bino bokenda kopi nini obino botika nga na ye na don na zawa ti to banda okende ko fetaka na tina zongaka na sana na bino siko bino bozo limwaka bosundoli nga don na tikali nga moko isolé siko na zoe bate na kosolo na nani na kosala nini ti na komola ka bapongi bokenda wapi ote tokenda ka prière nga bokenda prière bongo prière ni na ngo penza boko benga ngate biso ngape na kepe na bino prière baseki kaka eleki nango bututi to sololi butu to yoko malobi nango tant to komi lobi nango na insister kaka nde ba yebisa ngo non biso to komi osambela na islam kala mingi te nde to komi osambela na islam ngabi bo mo osambela na islam to komi osambela abi islam ango za non mosquée za na niveau ya 7e miri mosquée to kendaka 7e miri ya hôpital eza bondeko mosquée za bien bon bokenda kuna siko est-ce que religion eza ndeni ote kuna eza bien kuna penza makambo nzambe donc eza dans des religions bon le quoi ba kabwana ba musulman musu ba sela nzambe na ndenga lukuta ba okoto biso plateau za nde to sela nzambe donc na ndenga solo penda kuna makambo eza yango bien to sambela penda livrer ala na bien bon ça va pour mes athées ce que ça ndeni so pe moi ça yaga pe sambela na biso na bon ça va loko eza en religion ba bi bon pe ba sambela ba za ba noko c'est que makambo ya bien ça na kende non to siminzela première fois na ye na mosquée o ya 7e to komi na mosquée ya 7e ba moko ba yambinga na mosquée et pas ba mwalimu bazalaki wana ba yambinga ba moko batuni bango cher weli biso mutu ya bien o ndeko nanga mwana kasi nanga malgré tout ça ba massa mais mwana kasi nanga ne na ye po tokoma po sambela ensemble na ba yaminga ba singa papa yaka na koti ba singa ba bi bon au moni biso ndeza bo ndenge oye pour la première fois boye o sambela na biso tala ba condition il faut respecter au moni na mosquée ndeti tozabo to kota na lokolo à droite pour no bima to bima na lokolo à gauche to kota bongo na mosquée na bien bon ça va kota na lokolo ba lakisinga na koti a koti esili ba lekisinga na place ya batunya sous basala abolition ba musulman basala ka chema ya sokoli maboko ya sokoli matoyi tout ça ezape na Bible pe bato akala ba pharisien na ba jif ba bando sala yango Jésus aliaka asokoli maboko te ba jif ba ese yo lie osokoli maboko te ndeni no sali abolition te Yesu atali sara bango ke po muto za la purifier et sengeli kaka te asala ba pratique obino bo sala or que la purification en ces temps de la grâce c'est d'une manière spirituelle et non d'une manière physique parce que tu peux purifier le corps
mais si spirituellement tu n'es pas purifié, on est surtout ça les autres. Alléluia. Ne bakoti singa kuna place batu basala abolition, babilo on est surtout purification et tout comme ça. Ne bayo memanga na couloir wana po baye bana ko baptiser nga kuna na kati ya islam baptême babenga ngo vraiment baptême etende biso tozo benga ngo babenga ngo nouveau né, donc c'est-à-dire que botama ya sika nouveau né pas la bando babenga ngo bon na bibo ça va promesse ate ba isinga mais avant to baptiser yo tozo baptiser na kombo ya Isa abi bozo baptiser na kombo ya Isa nde nani isinga abi oyebi Isa tenga habitant na habitant expliquer nga abi oh non Isa wana c'est-à-dire Jésus abi Isa Jésus abi tozo baptiser na kombo ya Isa mais yebaka ndeza boye okobando sala ba makambo prophète Jésus bando sala nga abi papa prophète Jésus to mona ka to yoka ba histoire na ba Bible na ba biloko ya bando sala yo sala nga na abi sekinga abi ba sala ko ba biloko prophète Jésus bando sala ayi me bato bazane ça va promesse ate bopesaka makambo wana so bopesa bapesi pe basali esengeli basala wana sala boye basokolinga besili na longo wana mbala moko directement na koti siko na kati ya mosquée biso nyonso tutoke tofukami na tapis tovandi tobandi prière avant nos prières ebanda il faut opesa cri bapesi cri a 11 bilai milanchentoine wa jini babandi siko boye bisimila wakumane wa him, donc c'est-à-dire nazo kumisa ba prière wana te mais nazo pesa toujours ba grande ligne po na leka ba bisimila wakumane wa him, alhamdulillah siko ba prière wana nyonso tout en français et ça en arabe mais en français et lui donc c'est-à-dire ozo benga nzambe il est le miséricordieux, il est nzambe wa sala ngolu babilo nyonso tout wana prière wana eza na sourate Fatiha. Donc sourate Fatiha c'est-à-dire eza premier livre aux na kati ya Coran. Ndenge biso ba chrétien tozala na Bible na biso premier livre eza Genèse, nde na Coran premier livre na bango eza sourate Fatiha. Sourate. Donc so okoti na sourate nde okokeno mona siko Fatiha eza wana obandi siko kotanga sourate wana nde so o maîtriser sourate Fatiha longwe okomi na sourate classe nde ozo continuer ti ba sourate nyonso tout so zana yango o maîtriser yango so ba comprendre que o maîtriser nde olongwa na dimension ya ozala nanu nouveau né oyo okoma siko na dimension okoma mwalim en islam qui veut dire un enseignant, c'est celui qui enseigne nde tango basili singa ba biloko wana nyonso tu esili na longwe wana na bimi nazokutaka batu libanda pesa bilia donc c'est-à-dire bato ba pauvre baya ndo senga mbongo bongo dans la mosquée basenga ngo bongo pesa bilia so oyoki bongo za moi 1000 francs 2000 3000 otelier azumbongo wana akepo et permettre ya lia asalamuelo mo na yoki bongo libanda tiesili na bande kolanga to longwe to bimi nde ba présenter ba bitala mwalimu oyo nde bobando zo enseignement et pas mwalimu na bien mwalimu ça va promesse ate toyo zonga ndako tangu toyo zonga ndako esali ke bande konanga o tozaki na bango bazaki de na kaye o bazwa de ba surati Fatiha ba surati classe ba alphabet arabe alif b t c j nasi na mwa papa kuna azo do seke papa kuna za baye makambo na olo nde nakuti bango na kaye ngana bi mais bino boza don avance déjà kaye de ces ababi dans ce cas yope c'est que recopier kaka enseignement ezawa après so mwalim nde akobando tangisa biso kuna mais biso pe to banda oya donc renforcer awa par rapport déjà au tozana nde to bandi pe ko continuer na bango nazo kotsa penza enseignement na kotsa enseignement ti ekomi na niveau moko ba chrétien pe ba komo ya Yesu azanzambe Yesu alomba kuna Yesu azanzambe te Yesu azanzambe na ndenge nini d'ailleurs kutu l'accent au Nouveau Testament moi to bimisi Nouveau Testament ba Bible za ya mikie za la na Nouveau Testament ga banda Matthieu na Apocalypse wa ba Bible ya mikie wa te si alomba Yesu azanzambe na ndenge nini l'accent au Nouveau Testament moi to Nouveau Testament to pasoli papier na ya suka wana to l'écriture wana ba comment baluka moi to wana la tobi est-ce que penda Yesu azanzambe ebisa biso ba critique ezani nyonso wana ga pokaka bo compliqué ga mutu poka bo blasphémer ga kombo Yesu
Parce que biso to bando mona Mohamed donc aza penza donc on dirait likolo penza ya ba makambo ebele. Malgré to bando ko zoyer en même titre donc on a Jésus, Mohamed aza prophète, Jésus est prophète. Mais si ko to bando peut exécuter comme bois Yesu. Toujours azaka simple kaka prophète le roi c'est prophète non surtout babilo wana bolo babiki sa sauva ba eza bilo mo etali biso. Malgré tout le babilo ka bongo mais sans pour autant to kota na kati ya profondeur ya Coran to yeba makambo nini ekomama na kati ya Coran. Tango ya ko koma na ba moment na komi siko kotanga Coran na yo se retrouver na sourate Mariam. Tant na koti na sourate Mariam nde na bando tanga sourate Mariam donc na yo comprendre que na kati ya sourate Mariam ba beta histoire ya Jean-Baptiste ba beta histoire ya Jésus ndenga botama na ndenge zeme kote pa Marie na ndenge Jésus akoli na ndenge akufi ba makambo ebele histoire ya Abraham ya Isaac ya Jacob ba so za na kati ngabi mais bato bondeni koto bazo présenter biso makambo mususu mais koto na sourate Mariam tozo mona pe réalité mususu ngabi mais o eza bondenge ni ti na banda okendo tuna bazo pesa arabe explication oh non to beta kaka babiloko wana batia dans na kati ya nini Coran po kaka et peut-être biso ba musulman dans ba grande ligne ba bilo mo dans ba raison mo vous avez un peu correct ndeto continuer et yo sala ke bandeko ba memainga kuna na mona bango ba sala ba pratique mususu menga nakendaka nakeka mosquée to sambeli to silisi to yozonga to sambeli to silisi to yozonga mais na mona bango le moko abeti moi doua moko boy donc doua donc c'est-à-dire kisi donc ça moi kisi moi fétiche moi bleu moi namoni abeti moi doua asali moi le mo boy mais c'est que ngana na comme na niveau on te tondé namoni de ngonga lezo kende nazo chité est-ce que ça là ke le col a déjà te comment ko sambela ensemble na bango ba talisi na ba ndenge za boy wana ngana yebi te ke bango avant no ba yokota islam nzokate bauta déjà na ba pratique ya ba kache donc dit bango ba koma dans un niveau ya osala ba démonstration c'est-à-dire aoko beta prière abeti incantation mo wasala silisi azui pour pakola azui nzete quelque soit munena nzete aoko tsango na litama ebimacha babiloko ka ba kache ba banda donc osala so azui licheta kotisi ebimiti koto azotambola makila ezotanga bato bazokendo yembela ende bango siko ba uta dana ba pratique wana un moment donné na yo kuta bango na esi bonga na bi siko nazomona mino clarté koto to kende islam koto yo nazomona ka ba pratique pe ya bokoko eza siko finalement bino bozawa nazo comprendre la façon na mino te o comprendre ka ba makambo nyonso ça va promettre avec le temps na bandi siko kendo découvrir ba makambo et est-ce que ça avant nazo accès na kota na kati il y a un livre, donc carnet noir, pour bazaki na deux carnets, c'est-à-dire, tozaki na carnet to bando sel pour na islam, na carnet noir oyo, ya maramutali, bakisa bokoko, magie noire, babilo moya. Siko carnet à magie noire et bando vanda na kati ya wc. Et vanda na kati ya wc, nde vandi wana, yo mutu za misu normal mi baleta ngoya, okota wc mais otika lo mona on te placer. Au côté où ce soit magamluni osto bimi mais carnet vandi wana mais sans pour auto et puis ça melika bato nde baoya tangu yemo toka problème ezato likambumo événement mo yeli biso nde okota na kati ya wese ake azui carnet asali demande après avoir osala demande zongi si carnet les réponses yé réponse ekokoya kana kati ya libula wese réponse yé papier bimi otangi silisi même ata mutu mususu atangi a comprendre makambo za na ti même ata so pozu okomona ka papier za pembe mais makambo ba komi na kati okotika lo comprendre yango il faut pe oyeba na sala attention na biloko ta lokota na nzela oko bando tambola peut-être moni papier omoni le mobo olokoti koyeba te peut-être tangu yo ozolokota ekokoza la réponse mo boyo ya monde à ténèbres ba répondre mutu ba ebisi ke tala na place tel o ke no za papier mo boyo to tiango ne sika boyo songolo pakala sko yo so za pe mutu ya biloko ta lokota okoko yo lokota papier o eza réponse ba pesi mutu musu meza makambu na yote
osombita musu ba bitumba mususo et concernant qui yote vie na comme na problème. Yango il faut faire aussi très attention. Nde e banda ko bima bongo ba réponse c'est ça. Ce que tant ba bazo continuer dans la pratique wana. Ba esinga avant na to komana na betapo yo. To kende nanu na étape biso nyonso pe na to sala ki yango te malgré to côté islam sika mais to sala ki étape te mais ensemble biso nyonso to pratiquer yango ba moto sala. Nde mwalimu wana pesi biso recommandation to kende na marché ya Gambela. Aisi so abiso bo na marché ya Gambela. Bokoti tina kati. Bokie bikota wenza ba mama bateka bakisa bokoko. So bokoti direction ya bakisa bokoko. Bokende boyisa bango batekela bino mukwa nina. Tango batekela bino mukwa nina. Nde so boye na yango botumba yango bozwana poudre oyo. Bosala yango mélange bobeta prière o boye. Après avoir kobeta prière wana nde bosomba gilette asika. Après avoir kosomba gilette bosala nini bokata bakamo zokisi bapota na maboko ti na mbunzu ti na makolo tout consort po bosani bokotisa kisi po ekota na nzoto evanda. Après tango ekota na nzoto eza susu na bilo mususu esengeto bakisi. Bien bon. Promesse ate le roi de kotika makambongo tokota. Yango place oyo malgré ngonga de se pusani. Na pesoka ba vexio OK notanga ata lobby na répéter ba vexio dans na bandelo tanga avant de continuer lobby. Otanga na mokanda Psaume 127 verset 2. Otanga na Proverbe chapitre 13 verset 22. Comment ka ba vexio lobby tozwa temps ya otanga. Psaume 127 verset 2. Proverbe chapitre 13 verset 22. Proverbe chapitre 17 verset 6. Au commis sous Proverbe chapitre 20 verset 7. Dans la paix au roi 4 versets. L'obinde tozwa temps et otanga ba verset oyo pour te mettre un peu comme marteler sur la responsabilité des uns et des autres. Alors tango to silisi wana pendant que nga naza na congé koto ba parents nga baza kuna na Kingasani mais makambo nyonso nga na sala bango ba yebita pe makambo to banda ko sala na ndako place to vandi na ngaba numéro 16 na bulungu numéro 16 koko na ngai ya mwasi donc maman ya ba noko na ngai yepe ayeba ki pe makambo to sala te donc c'est-à-dire ba tu nyonso don na ndako kaka oto bando vana bando na bulungu numéro 16 ba yeba ki te ke biso to zana ba pratique to kendo sala pe to zana religion to kendo sambe bayeba kiangote poto banda ko bomba ba makambo de façon que bango ba comprendre biso te makambo to bando sala. Est-ce que sala que jour wana tango to longwa to beti makolo to tiela ngo penda volonté après avoir ko ba poudre ko na ba biloko nyonso mwalima pesaki nde to longwe ngaba to beti makolo to panzango papa bongolo to bimiango ti to komi na gambela pa to komiti na marché. To traverser to keti na direction ba maman bateka ba biloko bokoko nde to keto lukia na mesu ezate ti to koti na suka to ko mona mama moko boto tuni mama okoza na mukwa nina ayisi biso ya bien na sana nde to sombi mukwa nina yango bato pe bateka bakisa bokoko baza mystique bayebi makambo ebele ya mabe bayebi pe tango pe bateka ba biloko bayebi bien ke loko to teka yango po bakenda osela yango loko songolo pakale sala ka buisala to sombi nina to silisi to gumbi yango na kati ya papier. Allez, retourner to zongela yango siko na transport to yo koma na ndako pendant to komi na ndako to bise ke loko to profiter to sala ngo lelo to sila ngo lelo nde sali ke totali na ndako boye batu nyonso baza bazotala TV ba grande sœur musu bazawana ba mama leki musu bazawana koko pa zawana sikoyo moi to ça la pratique attend na kata chambre ni même na salon ezate po chambre wana biso nyonso don to sala ngo bango pe bakota bazobima moi to ça la chambre ezate salon pe ezate po batu baza place ka ya bien to ko sala ngo ezaka na douche
nde tozwi ba mai osokola ba yebi ke toza biso no zoka ba jeune ba âge moko tozwi mai toyebi toke toko sokola totie ba mai na cantine biso wana tokoti na douche ba yebi ke toko sokola mais nzoka te toyena biso sokola te tangu tokoti bien aimé dans le Seigneur to bandi directement ba cérémonie et bandi no epa na bango ndeko mususu Arnaud de Batebele ba yebi aza pe serviteur moi na même évangéliste yena no abi na tokata no ye na kati ba kamo na zokisi ba pota na maboko titi na misapi koto nyonso tu na makolo ti na mbunzu azokisi ba pota esili après to beti prière to tumbi mukwa après avoir kotumba mukwa to sangisi yango na poudre après to beti prière nde abandi okotisa zo continue beta prière azo pakolango na maboko ti na mbunzu ti na makolo tout comme ça pakola komi tour na ya sali esili et komi tour ande ko na mususu sali pakola pakoli esili et yo koma na tour na ngai na pakoli liboko na sisi liboko na koti na liboko yo et komi na musapi moko ya suka po esila misu nange kufi na kufi misu na kati ya douche nazomona Yesu te nde misu nanga ekufaki. Je sais bien que demain on aura le temps ya continuer place au misu nanga ekufaki pe nini salemaki pe na mona ki ndenge nini pe na continuer ki su makambo ndenge nini tika ya nzamba pambola biso obeteli Yesu maboko makasi. Yango bien aimé dans le Seigneur, makambo tango toloba yango nakoki pe ko garder nanga yango pona lobake eza ba parcours eza ba histoire ya vie nanga nakutanaki nango na garder yango etikali ka pona nanga mais so to témoigner yango eza pona otalisake muto tozoya ko sangana kati na we sika pona obelela ye aza plus fort que babiloko nyonso tu muta ko sala na kati ya mukili. Alléluia. Donc automatiquement je suis en train de témoigner grandeur ya Nzambe na kati ba vie bato. So ezala bato musuba boya Nzambe. So ezala bato musuba ndimara Yesu te, mais moi je t'assure, Jésus-Christ que nous prions bien aimé, il a la capacité à délivrer vie à mutu. Ata mutu akota ki na kati ya tombe, il a cette capacité à obimisa mutu na kati ya tombe pe à secouer à pesi vie. Bien aimé, pendant que na viva na kati ba mondo, pendant que na sala makambo bakisi na sikala na komona te musulman moko to occultiste moko mutu akufi pe aye asekuse azongisi na bomo loba ke zalaka o bango moko nde basali basekusi mais o ka mutu akufi ba yena ende na mona na kati ma Nzambe etikala jamais osalema. C'est par là que j'avais vite compris le Dieu que nous servons a la capacité de donner la vie et de faire mourir. Yango bien aimé dans le Seigneur, yo muto zakati na esika, je t'assure que le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu, il a la capacité aussi de te délivrer. Il a aussi la capacité d'opérer les miracles dans ta vie et ensuite toi aussi tu vas témoigner sa grandeur. Bien aimé, peu importe ba témoignage, peu importe ba histoire na ba réalité no so kutana na yango, menga na zwe bisayo Nzambe o to sale. Azanzamboyo aza solo pe atikala solo pe andeo na ye mutu mususu akoko zalate. So ezaki Nzambe te menga nazali boso no te nazote makambo. Menga pe nazali boso no te nazote témoigner makambo. Na bien que à chaque fois na luka na témoigner makambo. Eza na ba chaîne, eza na YouTube. Et posa ka ba problème. Nakutana na batak, nakutana na ba combat au mono kebo ba machine ba to ba caméra ba to bando sala bien. Et comme il y a un tour, il y a un passé, il y a une mission, il y a une caméra, au moins la caméra va te kangami. Au moins la machine, il pile les caméra, caméra va charger la pile, sur pile va charger la pile les. Na comprenant le diable ne veut pas que toye ba na koyo ki sake soni à tout moment. Toye bakana ko témoigner makambo Yesu asala na vie na donc a comprenaka ye moko ki azana ba insuffisance a comprenaka ye moko ki ya zawa na ka posani a kopiaka oyo le véritable Dieu asala
nde yango esala qu'est-ce que soni tango tozo témoigner donc force na ye ezo diminuer nde kolo esumasi azo mata azo tombwa pe azo continuer coopérer ba miracle pe azo pesa ba témoignage na ba nyonso tu bandimeli yango je t'assure lokola yo koti kati na esika bien aimé dans le Seigneur ata okutana ba réalité à passer mais moi je te dis ce soir en sortant d'ici tu vas recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur et tu vas témoigner le Dieu que nous servons ici enseigné. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu a la capacité et on sait la nuance on a vu non sauf rien. Yango kangamaga na Yesu, ndimela Yesu, zala na ye, omona makambo ebele et salema na vina. Tika ete nzambe apambola. Obeteli Yesu maboko makasi. Alors bien aimé place oza, ogumbika mutu na yo. Pour déjà ngonga ici d'être consommé. Oyebisa nzambe ayeba na batela kundima na yo. Yebisa nzamba batela foi na bien. Zamba batela kundima na malgré ba difficulté, malgré okutana ba makambo ebele ya ba ndenge bele. Mais nzamba batela foi na yo. Bien aimé, la Bible dit quand le Fils de l'homme sera venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on attend c'est la parole. Alors, aux obondes de l'épan en Zambé, yebisa nzamba batela kondima na yo, nzamba protéger, a protéger libota na yo, a protéger bana na yo, a protéger mobali na yo, fiancé na yo, Zambé wana batela protéger, pour ma bé comme la yo te, ezala libota na yo te bande konote, obonde li na komona Jésus Christ prions Dieu au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, tu es le véritable Dieu. C'est toi qui es le Dieu qui protège. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes le souffle, le courage, la force, la vigueur. Seigneur, agis le véritable Dieu. Protégez banana yo. Protégez libota na yonkolo. Oh baye koluka yo. Baye pananga ete, mais baye nde bayo kamakambo pour édifier bango. Pour pas parvenir à la connaissance de la vérité. Pe ba onyo surtout bazolandanga. Na musika Seigneur, o agir pe na ba vie na bango. Batela bango. Batela pe mabota na bango. Dans le nom puissant de Jésus. Kolonzamba lola. Yosa solo. Zambo totika na ba rendez-vous pe au respectaka yango. Seigneur, totika na rendez-vous ya mokolo ya lobi jeudi. On s'est manifesté par des signes, des prodiges et des miracles. Afin que le peuple au Seigneur va témoigner mon ennemi. Va comprendre que tu es le Dieu. Au soukaka na bamakambu. Ya mikiete mozape na capacité au salaire minen. Zambe o agi. Na mokolo ya lobi jeudi. Pe vendredi. Na dimanche Seigneur. On s'est manifesté puissamment. Au nom puissant de Jésus. Ndeto bonde libongo. Tolobi. Amen.